ndenge nini muto ebobomaki pour na kolo Yesu mais kolo Yesu isusa koma motinda ye isusa koma motinda mi kolo Yesu e bala na te taleza bangunza pena so chebo bise pena ke no ba ucheba mutatike ba ucheba nani pena be ba pota na selo bango na bango bangunza ba bimisa pe ba biloko eza bonzambe misusu ba ko na bango. Pourquoi? Parce que misu bazana subasima ya kibonzambo ya Congo te. Tant le christianisme afandi si base na ye. Pour nous enseigner pas nos baroya dans les jours à venir. To bete le bango maboke o ba comprendre que koko batek ateka ba konzika pour na litalata la non mais soyons sérieux. Na pena ezate ke tant bato baloba que non, tant na sai la benga ba Jésus, abimela nga te mutu mota gotombola musapi. Le baka so bengi numéro faire rigola. Ta so Jésus ba benga o. Les gars na parler na bofan banini ou bientôt kuta na telle place. Vous comprenez? Mais Jésus-Christ de Nazareth existera. Avoir une parcelle à Kinshasa, ne plus un luxe. Grâce au service de FHP, devenez propriétaire d'une parcelle achetable en 4 tranches. C'est-à-dire 20 sur 20 à crédit pour une totalité de $2500. Voilà, comme propriétaire Longo Nabandeko, il y a FHP, un service de Basali Bandeko Nyoso Obayebi Sele, Bayebi Maluku, jusqu'à l'entrée à Docteur Mouyembe et Sikawapi. Pesi occasion na ba nekonyo so que bako kozwa ba terrain à crédit hein bossa vraiment na lombango parce que mon kilito yebite lobby bozomona un peu ba bisika na bisika to la sarabino ba bipai o ezalaki ezalaka ba zamba ezalaki ba zamba to ezalaki to ezalaki négligé mais lelo bino moko boyebi comment te tizokoma seul mabele et qui t'a valeur et se multipliera toujours, c'est-à-dire que c'est le royaume ya yakozwa. Pour procéder, hâtez-vous en contactant le plus 243 82 161 72 ou le plus 243 85 21 43 344. Réservez vos visites et ouvrez vos dossiers en toute tranquillité. La terre Congo au Congo. Moté balandi binonyo subolanda au parleur télévision et c'est ngokoyeba que boza liboso ya ba post télévision na bino boza kolanda biso tozoko bas toujours dans les sessions tozoko loba que mbule panzara nango ba fête mais jamais panzara wenze yatina nini koyebisa bino que au parleur malgré toujours et c'est moi trop koyeba que bino bopona biso peto pona bino ya biso na bino lelo aussi la té ba yena bo s'abonner té vous s'abonnez vraiment massivement à au parler bon là vraiment ndenge vraiment toujours au sala merci Nabino déjà au saliango merci na maman Kuba toujours c'est vraiment un grand merci hier on a vraiment la France c'est ça la base mobimba na ko pas bande ko par-ci par là tout le monde peut rico yepé kuna vraiment base ne tombera jamais to pesi ba mote belé na bande ko pe ba c'est pas fongola rapé ba c'est pela na émission pourquoi pas les sponsors officiels Nelly Mokela coup de chapeau na yo la reine mère prix Nobel la gentillesse pourquoi pas maman bibi chez nous ba mote na maman na nosoki na mokili mobimba bolanda rabiso plaisir eza vraiment partagé pour la lelo tu as ba sujet mingi auto rosolango na ba question ba préoccupation na chaîne au boye ba un peu marambo ya religion spiritualité et puis marambo o Italie actualité politique ya mboka na biso tout ça toujours de cœur na bandeko o bazali ko bunda kuna na est tout ça sima toujours ya par DC parce que mapinga tout ça toujours ko bunda lelo na yambeli bino ndeko moko spécial bolinga mingi po été ba vérité mingi e batama na en ce qui concerne ba église kimbangis ba mangomba ya bokoko awa mwana bakoko ndenge tobengaka ya zaso na biso awa na kiro yamba mwana bakoko mbote na yo mbote ingeki mu ibaramo ndeko Gershon Moki bonio en forme ouais santé kimia nzoto za kimia za makasi alors tu sais que là vraiment au matsa mon parce que rendez-vous oyo ezalaka esika wapi tokundaka vraiment tomemaka cercueil mpona kokunda lokuta et puis tofongola vraiment baporte mpona oyo etali vérité alors bato bazolanda biso déjà na bokebi moto ya moto masolo moko oyaki obetela biso récemment orapelaki bato que bagrand nyonso tomonaka na mokili baka toujours na deux personnages
na sima na bango plus bango moko ça la 3 auto bingi le tout le monde makuku matatu le roi pe triangle sima na 3 points waki ofungola biso que yango ça pe ba papa diangenda ba papa qui solokele et oya ko memango sous plus tard plus loin même waki ofungola ngol sous ba Moïse na ba Bible ezala ki bongo tout ça mboto secret qui na mito bato mais est-ce que le lopé pour na déjà ofungola masolo yo lelo est-ce que na kamba makuku matatu wana ezali bon makuku matatu penza ezali matatu ezali mais na kamba te makuku matatu ezali na précision makuku matatu ezali na Congo na kamba te parce que tout ça tant on a ceux qui na le na affirmer que ça na kamba ezo kola nazo le officiellement que ezali kuna na kamba mais eux ezana boyebi makuku matatu ezali existe ka makuku matatu na biso ezana Congo ezali logo oyo don oyo likabu oyo tata Nzambe abongisela na Congo pamba te Congo nde mama tant baloba Afrika nde Congo nde mama la preuve en est tozana ntimanti oyo esika oyo nyonso bimela c'est-à-dire makuku matatu ezana esika oyo esimbamela c'est bien bande ko musu babenga ki pe balobi pesa biso ba précision wana ne tolobaki ya Lumumba ya niso sezali même Mobutu pe azalaki entouré na makuku matatu Mobutu azalaki pas entouré na makuku matatu Kabila wa asalaki 18 ans ya pouvoir ye pas azalaki na makuku matatu amonaki elo onyeza na makuku matatu la preuve on est conscience na ye ya suka tango atalaki ke makile ko kosopana na mboko te aobebisa bo elo nya asalaki bato basantandaki dauphin te kote oyo ndeko ya lamuka ye te ye osala oyo ye pourquoi pas kaka po makile etanga te na makuku matatu mais mosapi moko esukolaka elongi te déjà na makuku matatu soki parti moko ya makuku matatu eza na pasi ndenge ndeko ayemba soki mosapi moko esoki nzoto mobimba pasi ndeko Jésus de Niaso azala o nga na yebi ke Jésus ye mosapi moko Jésus oyo yebika ye nga na yeba ka Jésus ka yeba fait rigole Jésus de Niaso et bon il y a Jésus qui a envoyé Simon Kimba bon Simon Kimba peut batinda été batinda été wana eza ba enseignement ba kimbangiste mais c'est-à-dire lo ni na lo ba place wana nda yango eselenga ke ndeko Kabila atali ke il faut aussi dega eloko pour parti moko nzoto déjà za na passe au missionnaire surtout est ezala na passe on dirait une partie c'est-à-dire eza grande partie ya spiritualité parce que loko bisiko eza ko regorger ba ressources ya makasi pona biso c'est que ezali partie eza na spiritualité ya makasi alors banguna oyo ba visa déjà et na bango regard na bango sur yango basala nini baswa parti en otage oyo ba continuer surtout ba bandaka ya ba bandoza la sous système oyo ezala kuna si bien que bakoko tinda basala recrutement ba jeune bakota armée pour tozo bunda tolonga na biso karate pourquoi parce que système oyo fanda na kati ya jewana eza système encore très fort alors ndeko Kabila pa ayebaki ba biloko wana ke makuku matatu moko ya ba makuku matatu oyo kangama na ngambo wana eza déjà scellé soki na lobi na picle pona likambo makile otanga donc c'est daki tout le monde a lelo to sabo na koloba ke Jésus o atindaka kimbangu tete Jésus atindaka kimbangu so boya ngo boy ndenge nini mokili mobima lingomba monene bongo lokola kimbangiste bacha batandango yo tanga ngo to tanga ba mirte otanga ba te église de Jésus-Christ par son envoyé polipe kuna quand même kokola kuneni koloba te ba koka nga lolemo pona loba vérité te yo mona no aexistaka te pona ko diso ke papa nana ko sabo. Et c'est vérité au monde dans le but. Bon, pourquoi pas nous na koli kuna na la vérité que non kimbango kimbango atinda mate azala motinda ya Yesu Christ Yesu de Nazareth te ko Jésus azala ga moko Jésus fait rigoler Jésus de Nias. Mais Simon moto mwindo wa meilleur pour memisa Yesu et ça enseignement christianisé. C'est un enseignement christianisé. Et ça, Marc et ça fait na Luc. Ils sortaient sur le champ un certain Simon de Cyrène. Et c'est si quand Batumwindo, plus précisément Batumwindo, ils sont christianisés comme des chrétiens qui bangistes.
bango nde pena balala risika wana lokola kombo ndeko na kombo Simon balali place wana po tata na bango o bango bakondimela comme étant Nzambe Simon Kimbangu na bakisa na suka kenga ni po lelo ezandi vous comprenez alors yende Simon de Sirène abimaki na bilanga aka Yesu Christ non Simon de Sirène neza ba maboke o bango babeta na kati ya ba maboke ba biloko na bango basala mais il est pas que ça rien à voir mais comme la Bible na histoire oyo bango bazwa kuna na kati ya Kenato o ba bibo mindele ba komisa kombo Akhenaton hein Akhenaton oyo moko ya descendance ya pharaon Akhenaton ça n'a rien à voir na histoire monde ba beta ngo bongo eza histoire mo eleka na en Égypte eza pena histoire ya solo eleka na Égypte pharaonique bango babetela mosiko bongo il sortait sur le champ un certain Simon de Cyrène yenda mema nani ya mukumba ya Yesu Christ tina Golgotha na lieu du crâne oso comprendre et ça na ndenge wana tende bango ba memela ke non Simon Simbangu nde ye wana zalaka mutu mwindo pas zalaka non eza yete alors toujours progresser na mona bakoko awa to kota vraiment na vif ya sujet mais il y a un communiqué on y a vraiment copié ça pour na bandeko bozola na biso mingi bozo bengaka vraiment toujours passer communiquer que soko bengi chaîne au bengi biso par exemple soko bengi journaliste benga e pour na mango tali journaliste soko tout na ba question o linga ke prochainement na invité à tout na ba question na invité benga mais bato ba soko benga pour na ba takaka biso na musala toujours sala là vraiment tous d'accord que nabino et aussi ça donc c'est là que tout ko ko yoka na te vraiment toujours passer message bandeko bazobengaka biso botika koatake biso botika biso sala mosala na biso donc soki moto azopense ke aza na part ya vérité aza na mposa koleka na déontologie na biso kaka ndenge tosalaka toujours leluka baprocédure remplir yango oleka na émission na haut-parleur toza wana mpona koyamba tout le monde et puis kosala un grand plaisir alors moto lisusu na bandeko nyonso bazolanda biso une manière bosabone massivement nazongeli yo parce que tokoki koleka te sans kolobela partie na biso eza touché ndenge olobeli likambo ya bamakutu matatu alors toke mpe na likambo ya este na biso bato batuninga mituna babi papa mokendi mpo na nini na mboka na biso toza na nzambe président Fachi pa uti kokutana na ye toza na nzambe papa eskaka mais mboka ya nzambe guerre ezosila te nzambe nde papa eskaka motuna na ngai te ezaki motuna wana ouais parce que bandeko mpe bele babisi ngai mokendi papa yo mo oyebi balobi que mokende tuna biso na question oyo na bandeko soit bakimbangiste soit bandeko pena bazalaki bakoli vraiment na kati ya liloba wana et misusu mpe bakotoyamba bango lisusu soki bakope bazana mposa koleka mais kana komanola biso to comprendre parce que lelo papa tozobengaka bato bapapa tozobengaka bato banzambe mais bitumba eza na mboka na biso nzambe azoloba nini merci ndeko mokendi mais nakoyeba baptiseur ya église kimbangiste komona ezalaka fumu diangenda kunti naza na moko ya bamaloba naye aloba yesu akosangisa biso soki biloko moko bon yesu yango abimaka na banana na wapi yesu akosangisa biso oso comprendre balobi soki babengi ngai nzambe problème oso comprendre c'est-à-dire quelque part soki papa eskaka lelo aza na ye nzambe aza nzambe moko limité aza que pour des kimbangistes ndenge moko na bible lolobi je suis venu que pour les brebis perdues de l'Israël. Vous comprenez? Donc, yango na lobi na aza non pour un peuple te landa bien que pour des kimbangistes. Ce qui papa eskaka aza nzambe aza nzambe que pour les kimbangistes. Vous comprenez? Pour na Congo mobimba te parce que la Congo na faut bandana na Kinshasa pe na bandana na kwa na Kinshasa etando ya Kinshasa c'est-à-dire bitando ils na Kinshasa o nyo surtout etondani soki ikomi soki 54 chaînes. Etando na nyo surtout na bitando na nyo surtout ona bango bazana etando na bango moko babengi ratelki kuna nde bako pasaka message na mukolo nini si ye aleki na chaîne bo alobi ke non ngai nde nzambe c'est que bakako c'est la papa pourquoi parce que bakanga minini et ça oyo kimbangi c'était na sima eza bima awe eza lego serema kuna pe bango babenga banzambe na bango na papa moko azaki wana pe falongo akufa boy voilà sangisa kaka ba so komi kuna suka kuna okekuta université ya ba musulman pe ça na we oso comprendre
bango tout wana ceux qui déjà ba reconnaître car na sayo mobimba na ki azanzambe après omata Birmanie ezokende asosa shaba ekopanzano Kinshasa mais na sayo car na azanzambe te azanzambe que pour les Kimbangis. Attendez, il faut qu'on se le dise. Soyons sérieux de Congolais. Le pouvoir il y a Congo au Esimbi Bonzambe solo et ça dans le Congo central. On se comprend, et ça dans le Congo central. Pour que nous fassions la baïque mon sous autant que bazo tungi on peut tant que bazo tungi ça on a ba appel ko benga bo benga ngande ba biso bengi na kulisi lobi ah na yoka ki mukenza yamba ki yo me eloko boye pesa na ngata ma position na place ke botaka rambuta mukenzi pamba bo bengi pe mutati ke ba botaki azande ona bino poto voilà pour abombe webse bino te ezaka ngonga na ebeti ya comprendre que te ah pena selon les signes de temps et l'eau est suscité alors alimine ta kufa akende matabisi na nguba ndenge fumu kimbango lobaka bande kona bino musuba ozana poto bo mona ka bangote. C'est-à-dire que tout le monde il faut bitumbeya, il faut makambo ya yo sala ke bango ba reçoit empêchement ya boyote. Ko ba kenda na kati ya libumande ke oto bengi ba avion. On se comprend. Fumutike va comprendre na yango ke non c'est l'état azongi. Bino pe ba tuboza kuna. C'est le signe de temps. On se comprend. Mutu na muta zo bososoli wana. Alors tant na lobi na ke non pouvoir au simbi mboka Congo eza na ngona Congo central. Eza likambo bomba te. Au temps où ça micro baladeur pas bandé connu on sait ça na gouvernement na diaspora na nani ata na balabala mais c'est là c'est ce qui a été parfait ils a jusqu'à liger à communication mais en réalité ce que tu côté na Katchouana au monde que noir sur blanc bato ba ko pouvoir moter ce qui bato baso ko pouvoir moter zani tu vois les courants religieux oyé parce que malo ba toujours jamais où tunde na ba solo wana que les amants côté mo boy na lo ba toujours hein moi ba courant religieux surtout au sangisi na ba régime parce que na benga bango ba religion te ba régime ba lokola likemba moko le elanga ya makemba donc ba régime ezo bimebele ba régime ya bokoko oyo so za la paix derrière christianisme na coulisse on se comprend ba courant religieux en tout ba bina bango bosolo on se comprend christianisme na za très fort azana fondement moko bilongebele yeta wa fandisi a créé même na bibliothèque a comme bimisa même ba figure ne mususu na ba régime abokoko on se comprend yamona osotala bangunza moi pouvoir spirituel mo bo peso kita ta les bangunza pena so chebo bise pena ke no ba o cheba mutatike ba o cheba nani pena be ba pota na selo bango na bangunza ba bimisa pe ba biloko eza bonzambe mususu ba ko na bango pourquoi parce que misu bazana subasima ya kibonzambo ya Congo te on se comprend bankulu banani bisimbi bya ntoto bya maza basakana bango te bango basimbami na bango na babiloko ya bajin basimbami na biloko ya christianisme on se comprend donc c'est un peu ça alors que ce qu'on zongi na époque ya koko na biso nino babeta na lisolo ke balakisaka imungo histoire moya lokuta makasi sipeta balakisa imungo balakisa kitala biloko mo ya lokuta alors que babiloko na biso to salango kala ba mungo na bakitala pourquoi est-ce que tant que l'Afrique a la première puissance du monde invention banane et loko ya simple loko la kitala biso to ko le malako salango pour to zaida ne loko to bengi pa kundu mupele kete ça dit ozo moneza yo maï déjà c'est-à-dire ça biloko moko boye tant au christianisme afandisi base na ye pour qu'on enseigner pas nos baroya dans les jours à venir to betela bango maboke o ba comprendre que koko batek atekara bokonzika pour na gitalatala non mais soyons sérieux on se comprend moi na ya descendance ya nzinga kuvu ba même na sacerdoce kuna na celui Israël ba Zacharie baba soui ba kota kuna bakenda kokuta statuette ya mwana wana yende amema kibo amema pouvu ateka epa ya mindele enseignement na ba bisale l'union surtout ba koko na biso ba ndo sala pour église catholique ezala catholique ezalelo na ba force bazana molelo ceux qui Congo central les églises catholiques ngo zalata et ngo peut exister ta c'est-à-dire moi na wana ya descendance ya Zingakufu po Zingakufu ndima ba kate muto lo belo te. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été averti. Et pas ya koko nebwe la mwanda. On se comprend. 25 ans après. Prophétie de Bimaka. Prophétie de Bimaka. 25 ans après, professionnel que Salem. Koko nebwe la mwanda. Prophète.
aye bisi etala bikambo ko sale maboy ah ngai bon na koloba ni bo bengisa bato bo ebisa bango to se préparer pour le poso pembe za roya ba osala ba amona ni oso to ko nebola mwanda ozo comprendre mais ce que question bande ko ça que to ko ela ce ko wapi na ba pouvoir wana nyoso to ko ela wapi pourquoi les aka tango pesi papa mon c'est-à-dire enseignement on était kaminango allez oh batikali tango yo komi baptisé balongoli yo kombo na o communauté Joao to soka ya yemo leader akomi Joao moi sinaï baptisé après ça bakati bango mitu bakei bazui mona bakene na Portugal oyo tout batikala ki baki christianisé wana beaucoup mosala nani beaucoup mosala mwana na Jésus vous comprenez c'est-à-dire basai non nzambe ya bango bandimi boyo bondima nzambe ya biso c'est-à-dire tant ozo ke yoka na ba enseignement mosusu ke fuyo na ba encyclopédie historique ozo ke ndo yoka ke bazolo ba n'enseignez pas aux Africains un Dieu car ils les connaissent déjà baebi nzambe mpungu baebi nzambe maweja wana to eza ba appellation ya robenga nzambe o ba connaissance banda ko saler ozo comprendre mais tant déjà ba konti siko na profondeur ya robimisa biso eloko na ba aliéné biso etikali jusqu'à la moelle épinaire tilelo ngape mwana na petio na Jésus na ndimela baye na benga pena bo Yesu banini mais wata unasana na bangambo na bakimbangiste babilo mwa bongo on sentit que batu bazolanda bien l'air va la foi le fait que ozo benga ebo le fait que te ngape na te que non nenge batu musu baloba et sa croyance le nom Jésus c'est un égrégore créé ozo comprendre ngape na ezate que tango batu baloba que non tango na saila na benga ba Jésus abimela nga te mutu mota ko tombola musapi lo baka so bengi numéro a faire rigola ta musu Jésus ba benga les gars na parler na bofan banini ou bientôt kuta na telle place vous comprenez mais Jésus-Christ de Nazareth existera raté vous comprenez koko la ko matsa ba dimension spirituelle na ba connaissance mususu ko feuilleter ne ne comprendre que bon que mabe alors place to ba koko ba ko la ke zaki maintenant que faire pour que to zonga na ngambo wana to aka na pomo ko fumu gimbanga na lobi simo gimbango te s'il vous plaît bah ça différent te fumu na lobi fumu gimbango na lobi simo gimbango te parce que le nom Simon jusqu'à preuve de contraire na ba te place bimela comme on est Simon na yeba ka te place bimela batata na ba comment peut Simon za la raté na linga la kutu na ezate pourtant que le Simoni te eza bisoka te ezaka ya bisote babi Yesu comme on est zaki disu azala banasa ba carte nyoso mate ya nyoso magiste ba pesa ki ngai na ba koko obimela wapi na lobi moni bengela nga mutu wana ya disu bengela nga mutu wana ya mate ya kimbangiste wana to fanda boy kwa pesa na kamba na mboka mwana ko wana babenga ngo yoka mboka ngo so yebite babenga ngo mbata kulusi na yebi so comprendre bango tango balobaka kwa wana ya nzela Yesu lekaki bana Israël balekaki mais nini Israël ke bimela ngamba kamba tozala batu ko tosolola ko fumetikela ozo comprendre ngana nkamba na yoka memba biloko mususu selo ba Yesu wana tala kambo yo zolo bakala mambo Yesu est-ce que yebike na nkamba bakola so Yesu sikobo kana mito soke ba bino ko moni Yesu oyo luka ye ba kishoye yeyo c'est-à-dire on a troisième arrivée Yesu ozala mutu to ozala na conscience ya kiboniama pour que benga osala pena appel na ba esprit donc au discerner mutu na soki yende Yesu pour na ba faut ba sala appel na nini wana ba koko pour na muha oyo mituna bango za opeki iso betisa matro ba sala rappel skona dala nzambe kaka oyo fumukimbango na ndenge bato babelela kae c'est-à-dire nzambe a une dimension mutu akota pena asala appel na nzambe omona ka fumukimbango mon ya okoloba ngo ndete okoloba ngo te c'est-à-dire ba matière oyo bikisi trouble na mitwa ba trouble kota nango parce que trouble déjà to vivant na ka to kiba arobimela ba tant ozolo bango mais kana ko expliquer te ko bimela ya apparition boye kimbango sala ngo déjà belé ngana yo ka même bande ko musu ba bagege edina bala kufa maomé kufa que c'est lui mais kimbango akufa c'est quoi te Jésus Christ akufa c'est quoi oso comprendre et ça ba croyance et ça ba enseignement oya mais qu'est-ce qui ne prouve pas que opé kimbango za croyance c'est ça le problème qu'est-ce qui ne prouve pas que wanape et kimbango bimeza croyance te butamo kendi omoni fumu kimbango aza générique ya ba masolo belé tali molimo aza générique ya masolo belé tali
kibomoto. C'est-à-dire na histoire ya mona na Jésus Christ. Na histoire ya christianisme, babimisa Jésus Christ ka na apparition moko. Mais kimbango bima na 42 pays na Afrique. Na mukolo moko pour nous rédiger bango ba indépendance. Tout en commençant par le Ghana. Ceux qui ont fouillé na biloko à Kwame Nkrumah na Ghana ba romona. Na ba Cameroun ba romona mo. Na ba Sénégal ba romona mo. Na Nigeria ba romona mo parce que na Nigeria ti quand même ville moko kuna. Na Nigeria ti quand même ville moko kuna ba benga ngo Dialukuku. Dialukulu. Alors que awa tu as nzela moko na nzela Congo central ba benga ngo na village moko Lukulu. Ah ba bengi Dialukulu. Donc tant que ba Dialukulu c'est le roi qui Congo dia dia mukendi. Donc il y a pour tout ça nango déjà na Lukulu awa kaka na nzela Congo central. Ozomona kimbango za azaki omniscient, omniprésent, omnipotent. Na mukolomo bakanga e combien de fois. Mais dans l'histoire de la Bible, okay, moi na o ba ebisi okay 10 ou ceux qui pena nywana. Pour nga na ebi 10 ezali so moi na wana. OK moi na bakanga e mukolo moko. Ceux qui mukolo sima mikolo misatu so ba sambisi ceux qui penini. Maboke kolanda babilo kona te. Et ça ba bigogo moko mélanger. Ah mokendi il faut ka ba tableau. Ba tableau ba biloko bonam. Opese na ngo ba ne ba date ba nini ba ti. Mutu na mutake eluka yango. Ba bandobe ngo ba benga mwana na za sorcier. Parce qu'il y a des mal répété l'église satanique. Donc là, terme déjà. Dans la terme déjà. Dans la de voilà. Dans la terme déjà. On a un voir rebelle. Dans la terme déjà. Pour ce que ici bateau qui m'a Mozambique. Maman a problème pour bandika a débat place. Il faut mener la clarté et belé. Tant on le belé bon. Alors toutes nos questions mais dans Nigeria est-ce que baby qui m'a on Nzambe ça question que tu bande comme ça batunaki. Oh. Déjà quand na mboko ni baote ya manga na radio en direct ezanga lundi ndeko Darlene Negos radio na bango kuna ya Cameroun esa lokola top Congo na biso so coach na mituka nyoso zoyo kamo na parler na bango na apparition ya Simon Kimbangu ya Simon Kimbangu te ba ndeko ya Kimbangisi babenga na binazo parler na bino na apparition ya Kimbangu parce que na dit que ba photo ezelo ko mo etambola un peu partout. Tant que vous avez une photo, une photo, on a rappelé une photo, Samuel Eto'o, banani, vous comprenez. Mais photo, vous avez une Kimbangu, comme Simon Kimbangu. Bon, on l'a combiné la personne physique. Oh, bien, vous avez une photo. À ça, l'apparition a né son holo par là. Avant Cameroun a son indépendance. Pas tout n'a pas connu ça, mais bengaye na radio, oh, comment est-ce qu'un Congolais a une histoire il y a Cameroun qui est indépendance à travers notre oeil. C'est bien 43e plutôt 39e pays où il y a Ekobimela. Bah Kondi à Cameroun bien. Et alors est-ce que bah Congolais non banaka ya Congo. Bah bi indépendance à Congo pepe sama et masola imba. Bah bien monté. Pourquoi? Parce que tout ça dans l'enseignement, on sous devant l'enseignement, on a dit il fallait tout ça. Mais il fallait l'église Kimbangi se présenter, on a pas une présentatrice. L'église Kimbangi c'était. Tant que tu as comme église, déjà église des sectes. Déjà église des sectes. N'a pas dans l'église Kimbangi. T'as là nos croix et l'église Kimbangi. Bâti croix, mutema ya rouge croix mundu na katikati. Mandala la nipandi. Oui mais ça c'est des signes francs-maçonniques. Mais dans cette émission, c'est des signes francs-maçonniques. Bah grand bateau ça l'équipe bah évidemment bateau ya belike bateau na biso pe basala. Mandala les autres là ça signe na biso yo mo yebi. Mais bah signe na biso ça couvert siko. Donc signe na biso et couvrir eloko mabe na katikati. On se comprend. Cœur rouge na croix ya na kati alors que bateau baza tala ba ko na biso bazala na kanda muto aza chrétien. D'abord ko ça chrétien. Parce que un noir chrétien azala kaka très pas bako konabiso. Un noir aza en tout cas on dit mangote tala mbuta mutu diangenda. Acha biloko na roi batie mundu ki na mutu. Donc azala qui dans l'obligation dans le bon cas coller les polos. Dans l'obligation. Car c'est donc bon. Au fond à la base il fallait peser na ngo bomo. Ayebeki baba na le roi ba teti le roi la bayane bayanga ngimona bakoko fala bota. Ebe que mambo no lobele lo na lobela na ngango kaka mwana na oya
Donc ayebaka ba génération ba doloko ba mukendi ba roya ba osala ba haut-parler mag ba roya on a pe ba panza ba etando na niveau ya ba réseaux sociaux na ndinga osala na te pour na rabo solo esa nini ebima ozo comprendre tu me parles ce que tu relobani mais trahison et bandika na ba chrétien ozo lobaki na kasavubu to ndenge to so d'abord à la base mona ba ko to so d'abord un peu à la base ya mboka oyo relation ba papa diangenda ba kasavubu baninga te on a ba petit pas petit par rapport à mais moi bado parler très bien bado sur la ouais babane pena ba masolo te dit ba premier président mboka oyo eza parmi ba trois bana ya kimbangu ouais par rapport masolo mboka oyo qui bon écoute beta maraté mais tu es que comme une église catholique ndenge nini et comme une église catholique au monde l'air ba gagner indépendance ba gagner élection wana ba salara c'est-à-dire abako et gagner élection mukende abimi pena que non l'idée c'est-à-dire yo siko mukende otali na ba lignée na yo otali na lignée spirituelle na lignée ya kombo ya tata na yo ndenge kende la masolo bakanga na ba âge à 7 ans parce que c'est le seul na monde au bakangi ya ke relégation na âge à muki papa diangenda non papa kisolokeli na mwana ya yambo ya kimbangu na baleki na kimbangu non na leki ne moko et bon mon papa na leki na moko diangenda o mususa tikala ye mwana meya ye pena za ye pene meya comme ne dia longana papa dia longana ki pembeni meya ye pena pembeni meya on se comprendre alors mindele la ba memi bango kuna bakendo sa bango lavage de cerveau bango baso croire que ba sala bango lavage de cerveau pour ba kotsa bango enseignement na bango nzo ba comme ça bana ande mayele kalo ba comprendre bien ba memi bango ba poto ba tambusi bango na ba niveau nyoso tout bazongi boye oyo na gouvernement oyo pe azo bunda na ba cop na yena ba ndenge na ye ozo comprendre oyo gouvernement afandisi masolo oyo azo bunda na ba cop na ka rapport kombo papa na bango ebunga te ozo comprendre abako gagner élection pour aller un peu vite côté Vezangonga ouais comme chité tango a gagné élection ndé ko pona ndeko Joseph Kasavubu ba bimise comme étant président mais na coulisse ba solo la naïe que tant aux autres qui ne connaissent pas l'église d'État. Vous comprenez l'église d'État Torocha qui bagiste. Pourquoi? Parce que déjà tant Torocha et l'or on a biso. Oui, bimelika est pas na biso moko. Des Toroye parce que sur l'étendue à pays te bandé to fan de Samakamo. Parce que va consulter l'église catholique sans politique au monde en Congo. Même Babylone aux autres est catholique à Zana Katsasa na Subasi. Mais bon yo kata mo commenter ba autant na Congo na. Mais na ba coulisse to ebike na baba sema masolo na catholique azana kati ba masolo pas parole ba peke fa li kamba guerre pe boye aussi la paix ba auto sambango mais kuna pena ba auto sambango c'est que maman mascarade carrément ba hypocrisie ba auto sambango déjà to rata les débuts on comprendre par rapport à question to na ki to robimela wa puis par rapport à ba masolo ndenge nini on se comprend ba tout fa déjà bonzambe na biso pourquoi parce que bonzambe nde yango ba tsaka liboso le banana papa Kasavubu et banana papa Kasavubu ya komi kuna liboso abimisi fa ina mususu na bako satang église d'état catholique les catholiques et c'est plantant mais la papa dengenda basolo masolo mususu on se comprend alors trahir nganga otayi ne pas si peu papa dengenda moneki ko bima na eloko ezala pasi mais nyonso so dépend na likamba yangonga ta bana moko baroya baba nango bango babiso analyse eza simple ndenge nini muto ebobomaki epona kolo Yesu mais kolo Yesu isusa koma motinda ye isusa koma motinda mi kolo Yesu e bala na te on se comprend c'est là où le bas blesse alors maloba mo ya fumu diange na bande ko loba to ça na mauvais emballage ezani eloko ebomba ka biloko ezana na kati emballage nde ya mwana église de Jésus Christ par son nom spécial Simon Kimbangu. Et reste mes en qui m'a voilà.